Lisolo oyo kopesa yo pasi ya kosakana te bébé gentil akufi. Bébé gentil akufi pona nini? Grand frère ya papa na ye autaki bongo mboka ayaki na Kinshasa, ayaki na mission ya koboma leki na ye ozali papa ya bébé gentil. Kasi bébé gentil a se sacrifié pona papa na ye azala envie ye akufa. Bébé gentil a se sacrifié ki ndenge nini mwana ya 4 ans ya bato akufi kaka boye. Likolo ya papa na yatika papa na bombo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Yombo to na bana mikie. Ba bébé gentil. Vous avez na bana o bazali biyamba ya bana bazali trop gentil. Quoi gentillesse mwana oya kufili solo oyo ekole lisolo bandeko. Yango to kobetela lisolo na poko ya lelo. Kongo makambo esila kate na mboka engumba Kinshasa bandeko. Tala we wandenga sili mayele we wa amaki bongo client na ye kasi en plein zela en plein course essence to carburant esi na moto ya wewa. Client aboyi kokitalobi akokomisa ye kaka isika azokende po makambo essence etali ete we wasili mayele komisa ye kaka komisa ye tango mususu bandeko tosalaka attention na ba intox na ba information oyo zali koleka bongo na réseaux sociaux mingi makambo oyo ya Rwanda na République démocratique du Congo. Intox tozwi ba soupçon Rwanda zali ko recruter ba jeune internaute ya makasi wana po ba propsalaka propagation ya mabe propagande ya mabe na est mboka au moment bazo yiba biloko na biso ba jeune wana ils ont été à cœur ouvert ba dévoiler secret. Maintenant là je suis au Rwanda dans l'entité de Bugangari. Si vous regardez de l'autre côté de notre frontière au Congo, où la guerre persiste depuis plusieurs années, les gens veulent profiter de chaque situation pour en faire du business sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que vous voyez les gens sauter les premiers pour annoncer les fausses nouvelles, comme par exemple la prise de Bunagana par les rebelles du M23. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ce système, ici chez nous. Ils m'ont même intéressé pendant un temps. On n'a pas besoin d'être à Bunagana ou d'y avoir des personnes ressources, même pas d'avoir des simples photos. Nous prenions juste nos portables et annoncions la chute de Bunagana entre les mains du M23. Pasi na motema na Lubumbashi, Sir Sylvie Kasadi, choriste munene ya église néo apostolique, akufi après mariage na ye. Zemi ebomiye. Est-ce que zemi mutebomiye? Tension mutebomiye? To baso koloba poison. Topé azaki groupe moko sangana mbalite et pesi incompatibilité tango azaki na zemi akufi. Tokoyeba yango kaka na émission ya lelo. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52
46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi to kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ndenge na lobaka chaque fois ba o ba ebingai matondo longonya esonga epai na bino kasi soki ebingai te kombo na ngai Fiston Pelende babenga ngai pe tata ya Sedek bokomi toyaka kobeta masolo pona kolamusa kaka ba conscience na bino yango wana émission na biso tobengaka yango émission ya éveil ya conscience moko na moko ala muka masolo o tobetelaka yo ndeko to inventaka yango te ezalaka masolo ya paipai te ya manga te ya kokoti te awa solo na solo ezalaka masolo o bino mopesaka biso yango tobetelaka bino te bongo nde malamu. Alors mbote na yo esiko zali na 001 United States of America, Ruth Amba. Ma petite oba sokolaka 3 fois la journée. Abi, papa Fistonga sokolaka 3 fois la journée. Joba flair, pas na yo. Na bosalité na Bundes, Doris Nurumbi de Bundes. Ba maman aboya mbindo komi c'est que bien. Tika to développer ba titre oyo moni bongo na sommaire ya moto betela yo lisolo oyo kopesa yo passe na motema bébé gentil akufi. Wewa asili mayele na Kinshasa amaki bongo client soki patala yi carburant na yete soki za kipe akokate abane ko calculer peut-être so asali course asuka abaksa carburant on ne sait pas. Carburant esile li wewa na nzela client aboyi ko kitabandeko. Client boy ko kitabi okokomi sangai esika oyo nazali ko kende pour la futa kimbongo na ngai bino bolekisi landa ana pe mbongo siko so bongo te za bongo te papa Komisaye kaka komisaye komisaye ana pe mbongo na Kongo maweza na bisusu te komisaye kaka Intox zali mingi la situation oyo tozo passer guerre entre biso na Rwanda, c'est-à-dire guerre politique, guerre scientifique, guerre économique, guerre psychologique, na guerre ya internet. Rwanda, il paraît à recruter des jeunes, je ne sais pas, des jeunes congolais, il y a Nord Kivu, des jeunes rwandais, oh bah bien internet très bien pour relancer une mauvaise campagne na est ya mboka. C'est comme si Rwanda est un pays mo kitoko et le RDC et Kosovo ça que Rwanda nenga aliwa bandeko atangisa kabana na bango déjà que Congo ayiba mabele na ye. Nzamba devale bango poisa, amise bango poisa na nzela ya président Kagame yemoko aleka lobino kala long time back kala biso kuto sala kala nute mabele na biso ya Rwanda ba pesa ka ya Congo. Heureusement les professeurs Naiwel a recadré, c'est plutôt Rwanda qui nous doit mabele mona lo basusu avant dernier propagande ba osala wana oboy eza ba propagande lukuta ba osala guerre moko médiatique voter la reportage ya bandeko na biso oyo ba sala reportage landa yango très bien pour mona ba information so ba pesa kabino et ça la kabongo intox
landa yango yeko kobomba émission pour la monter partager yango soki okoti malamoko totana ba like vidéo bandeko moi isika liboko za boywana finaka tweet très bien tocha ba like bandeko to partager pour bandeko bayeba secret oyo guerre oyo sur tous les plans ba Rwanda ba Rwandais bazo ko imposer biso soki biso moto lobeli mboka na biso te nani akolobela mboka na biso tika to lobela mboka na biso landa. Propagande du régime de Kigali et la divulgation des fausses informations sur la guerre de l'Est de la RDC dans le but de désorienter l'opinion internationale et saper le moral de la population congolaise donne petit à petit de la voix. Notre caméra a réussi à pénétrer dans la localité de Bugangari, à l'ouest du Rwanda. Nous y avons rencontré quelques jeunes qui ont accepté de braver la peur pour expliquer les méthodes machiavéliques d'un pouvoir totalitaire qui n'est jour que sur l'annexion d'une partie de la RDC et ferme main basse à ses immenses richesses. Pour leur sécurité, Gabriel et Moïse ont accepté de témoigner à visage couvert. Je comprends bien votre préoccupation. Il y a ce que nous appelons les différentes plateformes de communication. Il y a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et autres. Ces plateformes sont beaucoup plus en train d'influencer la génération actuelle. Certains jeunes utilisent ces réseaux sociaux pour se faire de l'argent, d'autres les utilisent pour la propagande et la propagation des fausses informations afin de déstabiliser les autres. Moi-même, j'utilise Facebook, Twitter et YouTube. J'ai même déjà été contacté par certains dignitaires pour que je fasse la promotion de l'image positive de mon pays, le Rwanda, parler des actions de notre président et aussi parler de l'aspect positif de la guerre du M23 qui est menée au Congo. Il nous était demandé de travailler pour propager le plus rapidement possible les informations qui nous sont favorables et susceptibles à déstabiliser le pouvoir de la RDC. Vous savez vous-même que les informations les plus consommées sur les réseaux sociaux sont celles à caractère sécuritaire. Et malheureusement, les gens partagent beaucoup les rumeurs, surtout que ce sont les jeunes qui sont très actifs sur ces plateformes et ils sont très intéressés sans besoin de tout vérifier. Nous étions censés partager des liens de fake news pour mentir au public et arriver à faire des montages des images pouvant déstabiliser les autres. Nous devrions dire par exemple que les rebelles du M23 viennent de prendre un tel ou un tel autre territoire, prendre juste une photo et l'éditer. La propagande devrait être faite de manière à imposer notre vision de cette guerre à l'opinion, disant que nos frères Tutsis sont discriminés là-bas. Il leur est refusé le droit de jouir des droits dans ce pays comme les autres Congolais. Maintenant là, je suis au Rwanda, dans l'entité de Bugangari. Si vous regardez de l'autre côté de notre frontière au Congo, où la guerre persiste depuis plusieurs années, les gens veulent profiter de chaque situation pour en faire du business sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que vous voyez les gens sauter les premiers pour annoncer les fausses nouvelles, comme par exemple la prise de Bunagana par les rebelles du M23. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ce système, ici chez nous. Ils m'ont même intéressé pendant un temps. On n'a pas besoin d'être à Bunagana ou d'y avoir des personnes ressources, même pas d'avoir des simples photos. Nous prenions juste nos portables et annoncions la chute de Bunagana entre les mains du M23. C'est-à-dire quand les gens entendent les rumeurs de la guerre, ils en font du business pour se faire de l'argent. Cela donne la force aux rebelles qui prennent de l'avance sur l'armée du pays. Les militaires sont déstabilisés et le M23 avance tranquillement. Ici chez nous au Rwanda, même si je suis en train de déclarer ceci, j'ai 3 comptes différents sur les réseaux sociaux. Mais parmi mes amis, il y a ceux qui ont 10 comptes, d'autres 5 et certains comme moi en ont 3. Sur un compte, on s'appelle Gabriel, sur un autre, Jay-Z. Ailleurs, on s'appelle Waze. Pourtant, en réalité, c'est une seule personne qui gère tous ces comptes avec des informations divergentes et qui sont souvent fausses et fabriquées dans des labos. Pasi na motema bandeko tokele bongo na Lubumbashi epai wapi ndeko Sylvie
Kabongo Kazadi pardon ndeko Sylvie Kazadi a koufi après jour na ya mariage. Qu'est-ce qui s'est passé bozomona ndeko Sylvie ye wana ba photo eliko défiler image mwasi kitoko mwasi bonzenga a koufi kaka boy grand chantre ya kosakana te na église néo apostolique to occupé église néo apostolique et comme mibale elle ya ba congolais na elle ya mindele pona nini ba ya mindele ba ngai ba imposer que na église néo apostolique bana basi ba banda koteya ba misusu ba bi net to koteya te mwasi ya koteya te et ça m'a bon la ministère moi ça te et puis c'est que division na éviter ça comme les officiels tous les officieuses mais yeba que néo apostolique et ça ya kokabwana elle a mindele na elle a batumwindu siko ndeko Sylvie Kazadi oyo to ebita ça yaki na elle nini bozomo ba image depuis ba photo na etanga bale ko yemba tango basalaki mariage après mariage balobi boye ndeko Sylvie asalaki très bien. Asali mariage 2 mois seulement, asalaki pe na zemi il y a 2 mois. Ndeko Sylvie, bali banda abotama, on n'a pas confirmé so ki pe na avant na mobilité, on ne sait pas babi, mobali ya liboso o ya zo ki yiwana. Est-ce que mobali wana nde longola ki moseka, ça on n'a pas précisé. Pour biso beta ka lisolo kaka ne wa pesi biso. Alors, il se fait que tango azu zemi wana zemi il y a 2 mois, asali mariage, ça fait 2 mois seulement. Avec 2 mois de mariage. C'est-à-dire que tant que mariage est ça, la mariage peut être c'est-à-dire que la nuit de noces, on a moko zemito nengeni. Et puis que dans 2 mois, sœur Nabiso Sylvie Kazadi a néo apostolique abandé sur koyoka bien te ba tension bandi ko mata et ça sur bien te avant cela. Boyebi bat oba yemba ka ba chantre. Ya ça que le cerveau moteur na chorale na bango so pe na orchestre. Moi jalousie zanga gate pas bandeko. Yango bino bandeko bozaka likule boko andenge nini. Il paraît ce qui va solo nyo surtout ba vocal tout c'est roi mtande ko sala. Ma nungu nungu ba ko bima lokola batu ba film mususi ya chorale pe ba sepela kana yete. Nata ya ko sur libala oh et pesi susu do pito pala ko sakala te jalousie paraît. Et kotiaya tozo beta le solo oh ndenge ka ba pesi biso. Tozo ko bakisa te, tozo ko longola te. Bokomi ndenge to ebi sœur Sylvie moi la malamu mobile là zo qui ce qui peut mo seka to n'a pas déterminé mais tant a sali 2 mois de mariage 2 mois pe azemi et bandi ba complication oh tension et tension qui ta ça la boy bien te sœur na biso Sylvie bande ko ka bien te tant o ki bien te et c'est le ko la piquer crise de tension ba ken na yemba la mort en hôpital tant ba ken hôpital sœur na biso Sylvie a koufi na 2 mois de mariage seulement na 2 mois ya grossesse a koufi pesi pasi mobile na ye azalaki inconsolable c'est monsieur Kazadi là très inconsolable et pesi pasi ya kosakala te bandeko kasi to beti solo o pona nini nungu zali ko bimba ba hypothèse zali soki misato mais to ko beta version bino batu ya mayele o bozala awa na radio ko télévision boko jiji yango balo iboye il paraît sœur Sylvie Kazadi en fait comment la sœur Sylvie azalaki na nom na ya famille on ne sait pas mais tango abalani na monsieur Kazadi obozomona wana a commis Sylvie Kazadi to kotanga kombo ya mobali te parce que mobali ça nous intéresse pas mais photo na bango yango wana babi ya yi incompatibilité peut-être na ba groupe sanguin boyebi que bato bazali expert ya dit ba docteur bazali d'ailleurs ba docteur bazali je profite pour saluer docteur Crispin docteur Crispin na polyclinique na Ilbro na polyclinique à Ilbro combien docteur Crispin mbote na yo un docteur pas comme les autres très simple très sympa aibo sala musala na yi merci docteur Crispin mbote na yo sikosali na sagerie à Ilbro voilà na ponte wana na high point donc il n'aura pas docteur Crispin atretara malamu na high point autre lobaki te lobi babi ya incompatibilité ya ba groupe sanguin il paraît groupe ya mobali na ya mwasi ezalaki ndenge moko te yango ntango basangani zemi epesi ye complication il paraît mwasi il fallait que ce pas sur zemi te ce qui peut avant ça j'ai pas compris il y a une incompatibilité yango c'est que mwasi wana akufa Sylvie ba docteur est-ce que incompatibilité peut ezalaka ya kobalana oui c'est vrai que to ngala yebi batali sanga so za groupe ce qui peut ce qui peut ezalaka ba groupe ezalaka nini OAS ce qui SS ce qui sont A mabalana raté A robalana A na AS ba robalana mais ce qui AS na AS babalani
probabilité d'aller au croisé kuna bo tabala SS le retour ba sala ba test yaya avant obala salaka test ba groupe sangue yo na mobile na yo autre ba quitter o ezali émission à éveil ya conscience papa mama olingo balisa mwana na yo ata mwasi anga azotakata ndenge nini mobali anga azotakata mbongo nde mbongo bokende kosala test ya bana bayeba groupe sangue na bango sinon il y aura incompatibilité mwasi peut être kutozemite yango monaka ofai na ndako libala yaya toka ngaka bandoki te okofa na ndako libala pena boyoka 5 ans 20 ans obotaka te nana yebisi yo ndoki okobeta basolo bandoki pamba est-ce que bosala ki test mobali na yo est-ce que ba mobali na yo groupe na ye na oya yo bozala bokobalana to ya incompatibilité si ya incompatibilité okozwa pe zemite te ezaka bongo te bamunganga ndenge bayesi biso kaka wana ya liboso ke incompatibilité yango ememi sœur Sylvie kaka zali na liwa. Deuxième hypothèse oh tension mba liboso tangu bazui kimoseka na yebo kimoseka bokomi Maman Emily, okomi kimoseka seke bien. Tande kwa tulinga pa fista moseka ngonini. Yo moseka te. Yo bongo nanga devoir à domicile. Moseka laxinini. Pa mama ya kalabane ko bala ba moseka. Me abiso ba oyo mbala oyo. Yaya. Na ba 9 à 10 ans déjà soki ndenge nini doki ye asia banda déjà court. Tanga wakokta déjà doki ba 25 à quel libala continue retraite na libala yo na 12 ans 13 ans oza de ba remorque tango ko sa 20 ans 25 au quel libala kuna retraite déjà te bokomia était abino il parle la kimoseka na yo wana akokaki yango te et pesi ba tension ko banga ba liboso zemi frus wana akei sikono ke pesi ke to beta yango barobi il paraît baninga na ye ba déterminer biso te za ba hypothèse ba opesa jalousie wana ndenga sala ka ba solo mingi solo za limu dog na choral ko choral asala ba vocal mingi na kimoki trobe ko ba vocal mais l'église ba benga ngo ba solo et pesi moi jalousie na ndenge vocal wa soki peut-être pende vocal za ya mona qui est peut-être na ndenga yemba ka ba solo wana ba exposer ka mingi ya soki libala on ne sait pas et ko pesa mbaimbai ba ninga ba chelie poison Batelie poison yango akufi ma eko bomba wa ezali ba 3 versions ba pesi biso yaya bino ba botela ba poison boka nguneni eza ndeni tango tele muninga mna poison ke oyo nenga na tele poison akokufa esa la bino neni est-ce que mobile na ko mobile na yo oui na mystique mobile na ye pa ko mobile na yo to boyite bo siko ba bien na ye e comme yo voix na ye wana voix ya sœur Sylvie kaza dinga imba kana e comme voix na yo na neni ko bandeko yango nazo ko insister ba ndeko batela ka radio loko télévision to fuya ka ba solution pour na bino partout pour na botela kaka bien bino bosunga pe biso boko sunga se loko boko to senyo kaka yo o like na video ndeko like video tango like video pour sa biso courage ya ko continuer yaya to partage ka be mission papa fiston boyebe à l'époque ndeko moka esinga papa fiston dego beta kama solo en tout cas édifier ka biso nzamba pambola on a bien pambola pe yo ndeko na ngai mama apambola bino no surtout donc aussi en wa habité ezaka kotanga mingi ko yeba boyebi à l'époque tant to mano kola ezaki na papa moko na Congo Brazzaville abane ko beta masapo comment ezaki nani Georges Mbanda, voilà papa Georges Mbanda, ce pas kufa, ce pas ça na habité papa bandeko Brazzaville, oui papa Georges Mbanda, wana ba idole na biso to tiki wana to kela na Gabon émission m'entendait côté à chaque jour dans 20 chaque samedi à 21h je crois l'aventure mystérieuse ya Patrick Ngemandong ndenge papa wana bade ko beta masolo et pesa inspiration ya ngwa to incarna role wana soki otalaka Patrick Ngemandong te oyeba kana yo papa oya Brazzaville te tala remplaçant valable yango ya ko senga ondeko to partageaka to zo équipé dino biso muke to kocha ba lumière na studio ba kamna to beta l'histoire ozo sentir bana na musique ezo robeta po epesa ka bana ko na ambiance na seben penate et beta lika ndesa yango wana pour comprendre na sengi bo partager ba ndeko to partager to contenu émission to partager bino botela ka ba poisson yo ka ndenge ni passe na motema te
Otel bana mninga poison, oyebi ka okufa. Et pas akufi oye matanga. Ah, boni boye. Ko bandeko. Bandeko tala siko na kada radio le collé, to elio solution. Nazali ko belela midi tongo pokwa. Yaya, kozela te comme trop tard. Tangu poison koti bandi koloba. Na nenga ko fuye ndeko tala o. Bondi loko. Kake loko. Ezali ko la mbomalide swa. Omoni yango oyo ezali anti-poison bandeko kaka ozomona oyo eloko ya mokie oyo ewuti na mboka ndeko moko azali na ngo avant topesa oyo yango yo il faut zala membre ya radio le collé osabona déjà ndeko partager émission oyo soki ole yango kaka moko oyo garantie ya 6 mois ndeko ata bateli yo poison yango ya ndengeni na micro bateli yo yango na kiti na biloko ya kolia ndeko ekosala eloko moko te. Cause bon, soka si ba lesi yo poison, ole yango ekoboma poison na stu wana. E faire aux ndenge nini. Soki ole yango boyi. Ya on a so conseiller bino bandeko. Benga en privé, ozwa yango, omine la déjà garantie à 6 mois. So le mboma moko boyi. 6 mois ya garantie. Ata bate poison ndenge nini ekozwa ote. Soki ole mi balé, inando 12 mois ya garantie ndeko. E mongo ozanga te. Oto lobaki te to lobi. Siko e fait ça ndenge nini. Soki bateli au poison, pour ba poison chose à retarder ndeko. To ko bateli le chose aka, to ko bateli le chose bébé gentil. Soki bateli au poison et que le loko, et ça coûte na goûter. Et ça va normal. Normal. Soko le yango et que ça la poison na nzoto, ata poison na retarder. O komona o ko remarquer de biloko. Soit o bandi ko kende ko pisser. Pamba. O pisse muke OK ozo pisse masuba ebele wale bali ko travailler bali ko bimisa poison wana soki ko pisse te okomana osala diarrhée nzongo inono ko banga te okomana na osali nzongo inene ozo kende nzongo inene diarrhée ezo ko bimisa ezo ko attaquer poison wana okoma normal wana mutu sala ko poison akomona ko bera ndoki comme extraterrestre to sala mutu o poison akufa te po anini ah like oyo oto lobaki te ndeko benga busta privé pour na kam oyo ozala partout dans le monde ozala en Amérique na Europe, na France, na Belgique, na wapi, benga biso. Toko en contact dans ndeko wana akosunga yo. Na rutu yanga yango ewuti musika eye. Oza l'Afrique du Sud, partout zali, bino ba politicien, ba musicien. Encore mikolo, bilonga fête na fête. Bakanga biso sous parce que ba fongola biso déjà. Ba fongola ba mbwa, ba concert ezonga, ba manifestation ezonga, ba fête, ba mariage. Aya, aucun fête na yo so lelo kona oza pepele osakana te. Papa biso ba kufa ba innocent. Alonga ko fana ete accompagner mon fête bateli mutu wana poison ale kamba kina ba kei tala siko yango yaya yanga yango na mine la yana misu na bino otro ba gite to lobi ezamo makasi voilà voilà. Yaya. Nena zulia boy. 6 mois ya garantie. Au fait, moi là quelque part. Tobeng ça papa fisto à na Canada na manifestation na Canada. Tobeng c'est na Cape Town, Tobeng c'est Durban. Tobeng c'est na Toulouse. Bana ya Toulouse. Papa sans francs mbote na yo. Oto benga fisa na Toulouse na France. Umoni Go za teza normal. Nena leboy blende bande ko 6 mois. Oto lo bagite to lobby. Moni? Normal. Siko soko za kina poison na nzoto. Okomona ka quelque chose après, obaloke de pisser mingi, to ke sa diarrhée. Autre bagité, to lobby. Et constant li solo oyo, soki pe bateli ndeko Sylvie, kazadi, poison yi. Soki pa akufi na incompatibilité. Ya ba groupe sanguin mbal na ye, on ne sait pas, il n'a pas supporté. Donc, to profita ki pour to pe élément wana yango. Autre bagité, to lobby. Ndeko to kopeti na soko lisolo na betelo lisolo ko pesa o pasi ya bébé gentil ezali pena mulaite ali mokuse me yoka
ba mama o bazali na bana ya moins de 10 ans bana mikie ezo kipete oza mama atozala 15 so oboti utaka mama eza na bana bazala ba catégorie mibale bana misusu ya mikie balingaka batu te omona soki moto alinga so mwana te aboyi mwana bandi kolela bana bien kolingaka te mwana na yo azalaka sere na bato bana mikie mutu nyonso akomona yo ake ayambi mutu nyonso akomona ayambi te bana oyo bazalaka babebe gentil c'est vrai gentillesse babotamaka nango mais ezalaka un mot très dangereux mwana fasi azalaka soko ayebi mutu te ape ata mbote te abangaka azalaka tu pembeni baparent na ye bana gentil bazalaka mingi elukaka makambo bisolo ekolelisa o bandeko ndenge naesaka bino na famille bandeko famille oui na bafamille nyonso exception ezangaka te mais mingi omonaka ndeko na yo propre papa moko mama moko akokoma ndoki na yo mama na oye moko akokoma ndoki na yo papa na yo lokola baninga uti koloba te cousin uti ya mosika koloba te ndeko oyo apesi lisolo papa fiso beta lisolo oyo ekomi na biso na famille toperda leki na biso tobale kobenga ye bébé gentil leki na biso wana azalaki gentil akosakana te loki mwana moke ya 4 ans mais esengo na moto nyonso akosakana te tilo moto akota lipango na biso esengo akosakana te biso tobale kovanda na Congo na Kinshasa na quartier mapela voilà mapela na masina ok bokomi papa fiso kopesa koma aveni te lobaka mapela bandeko bakoyoka pele so bafana mapela bakoyeba histoire oyo mwana biso azalaki très gentil akosakana te bale kosepela ye mwana moka moke pembe akosakana te gentil bébé gentil siko papa na biso nde boyeba papa kala bango babotamaka na mboka bazala na mboka na bandeko na ye sikoyo papa na biso azalaki un peu intelligent par rapport ya bandeko na ye alors koko na biso papa na bango tango bande kotanga bakosaki classe bandeko na bango bo bandeko na ye bandeko papa na biso bakulu papa leki bande kolinga pena mingi classe te bana olinga bilanga mbo argent facile au moins tango papa okende bilanga ake classe bango bake bilanga papa bana okende bilanga mbonga papa oteka ba marchandise bande kofuta ya mo minerval na bilo mo ndengwa tango sikoyo papa na biso bakoli ya soki diplôme d'état bande kode bakata ba classe bamona ke mbongo ekomaki bien katuku bianza tango bakoteka ba marchandise baozwa mbongo papa ndimaki akende université akende yapi na Louvanium na université de Kinshasa koko na biso abundi atindi papa na Kinshasa papa pe asaki banguba na yebilo nyonso tu asangisaki wana bamambo aye na Kinshasa epai ya cousin ya bakoko na biso bokomi abandi kotanga classe na Louvanium atangi classe tango classe esili boyebi na tango akala ezalaki lokola lelo te soko système akala ezalaki bien connexion suku ototanga kutu mosi de connexion parce que papa tanga bande kotanga betela na betela biso omona aokende classe moko aokendaka na Marsavuko akozwa mwa moko moke asomo manteka aoteka mapa na coin ozala papa polisa mateka mwamba do ya aoteka la groupe moko na bamama omona bamama banaye koteka bamama bateka mapa wana balosa na jeune moko papa na biso balingaki epe makasi ta mwana mbala aoteka mapa na poko nango ake classe ka ndengo wana ti chance ye ko sourire papa silisi azoki pe musala papa si musala esika ya bien abali pe mama bref aboti biso ya na biso liboso ya mibale ya misatu ngai na bébé na biso akomai na 4 ans vous comprenez bébé akomai na 4 ans pendant que avant bébé na biso botama to bana bon papa na ko biso non bande ko na pot na mboka e ko so famille na ngai aye ko sala ke abengisa yaya na ye na baleki na msuba ko ko fana pe na Kisasa donc ba vina ngo pe normal mais papa biso kama zaki aleka ki bango bokomi totanga kombo to beta lisolo oyo pona epeniyo bande ko bele ba pe na kawana obengisa mutu na mboka ya ekomela o mingai obengisa pete mabe mutu za bengisho na poto ozaki na Afrique esika mabe osala nzongo ine na cabinet esika coup direct to mais ba bengisho na poto omene mutu en vie dure
Et moi mutu abengi soka na mboka oye na mboka oye na kisasa amoni kisasa ba minda kisasa epesi ki pelekese en tout cas makambo oyo ndiko ndeko na yebite za kabe poani kaka muto basala ko malamu yo ne muto kolingo détruire et ça va faire ina ngwana yaya babolongo na se soki ozali élu de Dieu ba kosalo ba koma makolonga otete c'est que bien papa Fiston moko zaki soko ba ndeko papa na biso bazoko ya na kisasa bateki biloko na bango na ba Mariano soki ba bateka kawana ba ina ndako na biso bana fa na lemba to comme na lemba siko wa siko to papa zibu to baraki na comment on dit mapela masina mapela tangu mwa possibilité pesi to siko na lemba papa somba lupangu pe na lemba bokomia profia la rande moi là au bandé sika moko tango pesa melio alokatinga msoki te c'est que bien bande ko suka papa babane ko ya kuna mapela pe tango papa longwe atongi be ndako ya bien modifier ndako na lemba ya bien babandi pe ko ya tango basoya ba moni bla standing à vie papa mutuke consort c'est fort possible et c'est là qui bango jalousie comment moi na auto botamina yi ensemble biso tozaka la vie à boyer mais ye a émergé boye ndengeni yaya kasi boko bote papa mo maman moko mutu na mosala na chance na it yango ba parents bo sala kai fort to bana bazami kie ko sangisa bana yebisaka bango ndeko na yo ya mwasi ya mobali azali best meilleur ami du monde bana ba ko kabana to bazami kie azimo eloko yebisaka atoso mo eloko memela bandeko na yo kabona que c'est ça l'amour moko ko mama kala pona kola sa muru wana baba na ko tela biso biloko sika moko omona sani moko bino nyonso bozolia parce que bato baliaka sika moko ebenda ka affection ebenda ka bolingo kolia sika moko mais to lobi bosala ka ndengwate avec la lieu où vont les choses la mondialisation proméate bokocha biloko na mesa mutamtasho se servi y a pas de problème bolinga ka mingi boliaka ensemble papa mama na bana bo fa na table bozolia ato bimaki yebaka ke toliaka par exemple 12 heures toliaka 13 heures à moins que ça na musala important oyete mais ce que le malonga ezalité zonga atana pourquoi atana tia pourquoi boliaka ensemble c'est ça la famille avant que lala to priaka ensemble papa na mama na bana bovandi bofukami boto bovandi bo prier c'est ça l'unité l'union fait la force la famille diable au communauté pourtant bo sambela bo esprit moko bo kombe na bo moko te tous en expérience tango bande ko papa na biso bande ko ya epesi moi jalousie babandi ko comploter na moi de na leki na ya oyo ya papa na biso ba kisasa wana ba complotaki ba décider ya la sakani na ngo ka de sakani dokisoba il faut to éliminer yaya bo éliminer mutu a très en famille auto éliminer to ko éliminer ce ko ndenge nini ba coopérer siko oya kisasa ba bino so ko biso sali makambo wana ko reverser pour ton la kisasa il faut mutu à intérieur ba coopérer siko na ndeko ya papa na bango o atika na mboka ya fana via mboka soki bakendaki wapi basalaki nini nde basaki bichebe ezaki prévu que soki kaka papa kulutu wana o ya papa na bango na mboka soka ye tanga koya akota lupangu akoyamba liboso leki na do papa na biso tanga wala yamba wana azaki lokola ba explosive na nzoto mais explosive spirituel makambo ndeko masolo mstobeta awa nanga mo pesa ngai pena mutuko swa yaya do ba explosive za rapé ya mystique za rapé mais ba explosive wana no bomleta na ba kamikaze wala spirituel mais beaucoup ba kamikaze beaucoup de bomla so ba Rwanda kuna so ba ngata ba Rwanda beaucoup la ko muntu kuna bobo bela so bondo wala beaucoup la so bondo wasa de so de kuna kamikaze spirituel yo tanga koyamba ndeko na yewana ndeko na ngai kala boye nzoka wana kamikaze boum ça c'est bêtise et ça qui prévu ta liboso yi basala pe mission bango bien papa Fiston jour pe koya kin papa kulutu wana pe ayi
tango aye tovandaki aye pe surprise pour papa kendaka musala azongaka mingi ba 15h 16h. Alors papa wana ndeko papa a s'arrangeaki déjà avec ba 17h moko boy papa kozala pour papa na biso a mesana mingi soka ye avandi botele bloka kolia mama afandi pembe biso fandi yo biso to s'occuper na mama na biso papa fandi wana mama azokolia libanda basela ke mesa libanda azokolia papa na biso lingaka ntsanga madesu mingi na makayabu basali ntsanga madesu na ye na makayabu wana azokolia mbala moko biso to fandi na baleki na biso to spa zaki ya na biso ya mususu ngai na bébé gentil moi na 4e ya suka moi na sa 4 ya 4 ans ya mwasi moi na kitoko joli soki na tie photo na ye abo ko regretter na to tia photo te pona respect ya mwana et pesa nga passe lisolo papa kulutu siko akoti abeti koko tant ça na kongo za sema sentinelle la fungoli ya koti na bagage na tant akoti kaka boye oh ndeko na ngai ndeko sta musika tanga zo ya po esika papa za yaki po ya koyamba papa patelemi siko biso fandaki wana mwana biso ya muke wana bébé gentil amonika muta koti to ebite poso azepe ndeko papa ya ebaki yepete no penser mwana na biso wana yebi yamba gentillesse leki ko solisa mutu nyos do azai mwana moso akoli alingoza la mutu oyo ataka kimia na batu ata famille kabwani alingoza la mutu alingoza ngisa famille tango papa ko to na koti tango baka onde abenso ndeko na ngai. C'est comme si excité papa aya ko yambaye. Mais bébé na so mukia bébé gentil ya 4 ya tele mbango akei kuna yambi. Ayambi siko papa ko na bangumba na mwana makolo. Ya mukolo na mwana mukia 4 yambi siko. Tanga yambi ye pa ina shot ayambi je pe siko yambi ayambi mwana amemie. Tanga memia siko wana akitisiye après ake ayambi papa. Papa fisto ezalika contact ya liboso nga kuta na mutu wana na papa ale mbala moko kamikaze. Du fait que bébé gentil ayamba qui est déjà yambi wana ale tout masasi wana ezwa ki bébé gentil ayepe abalepe ofana ndako bien na nzoka yeba de ndenge yali wana mabese koti alandi pe papa esaka fanda ki wana babandi kolia ba pese pe sana bandi kolia masolo nyoso normal papa fiston 2 jours à pamba 3e jour moi la so bébé gentil moi la bien te malade ba na butu fièvre moi la fièvre na butu moi était fièvre na tongo moi était moi na fièvre lobi na ngona fièvre moi la kagami ba ken hôpital nini kuna ba luki ma de côté moi la salika 1 jour à l'hôpital moi na biso akufi quartier ninga inani alela te bébé gentil akufi nini oh aika malaise muke bébé gentil akufi ningana na esa kabino bandeko ezala batu mususu yo salie mabe akoba sava justice ya nzambe esala kaka miso ala baka jamais mwana nga kufa kaka ba kufa bote nga ifona talisa na boy mwana ngai mama na biso aboya lobino nga na kondima te mwana nga kufa boy nga fona kende kotalisa évidemment en complicité na ba famille na ye ba ke kotalisa wala papa kutu na biso na ndaku akaya teka na bloko la ozonga fala sa une semaine moko boy to une semaine début et ça na matanga ndezala ki wana consort bakundi peti banzodi ya bakundi yepa ba papa kutu so ba yenya so bakundi siko ozomo na matanga soko ta mutu ambiso mbale o mona blado ba to ba net moi regret mais ba manifester ngote to bane ko sa to ko ko tanga siko ba réaction na bango après siko mama ko uta kuna tango bakundi bakamoza rappel mystique donc bakata ki bébé gentil manzaka na ye na suki soki pe yango bakena no pa ngangai soki pe nani bref bakena ko talisa pa mama batalisi boye bayebisi bango mutabomi mwana o bébé gentil eza papa ko na bango do ngangande abetela ki bango li solo on na beteli bino boye do ezaki prévu mobile na onde ya kufa ezaki prévu mobile na ya kufa mais mwana oyo a sauvé papa na ye est-ce que êtes-vous sûr
eza nzambe mutalinga kaka bébé gentil ayamba papa kurutu po ya kufa po papa tika biso. Imaginez-vous ce qui papa kufa à l'époque. Tongoza andenge nini. Engoza aleni po la biso ce qui papa kufa. Mais quand même le biso a se sacrifié. Mama ba mpese matina mutu kanda ko ya yewa na baba ko ya. Oh. Ta mama kota lupango akole papa kurutu yoza ndoki yo na bandeko na yo. Bino bomona abandi ko loba. Papa Fiston, maman na biso a bimisa soki soki funda soki ni papa a bois comme a bengana papa kurutu. A bengana papa kurutu. A bengana papa kurutu, a bengana papa kurutu. A bengana papa kurutu. A bengani akenda ti wana to tika papa kurutu ti papa Fiston. Yango na lingaki obeta lisolo pona opene batu. Teyaka ba mama, teyaka ba papa. So ba na bana, ayebike mo ana gentil parce que ça yoko ba bote ba nango. Batalaka. Ba yamba n'importe qui te puis na ndaku. Ndaku bi yamba te. Tala. Na pesa maman ola raison ton ba mandalo ba servitude. Na éviter. Na kilele oyo, na nenga mabete na kilele oyo, soki muteye kotala yo. Pone ala lira na hotel te. O aye vacances. O vacances boy. Kasi so muteye vacances, aba ye vacances. Abongisa na soti. Il faut bongisa na hotel na yo siko kolala, ba séjour na yo, peut-être kolia, ba onde kotika ya yo. Y a pas de souci. Mais ya kolala kana bandaka batu wana kilele yo bon na éviter hein. Na éviter. Muta kojera yemoko. To betika lisolo. Tala lisolo muke. Ya bébé gentil ndenge akufaki. Papa Fiston, banda bébé gentil akufa, soka za lelo lo beti solo boy. Bébé gentil alinga ko 17 ans, mais akufa na 4 ans. Tala li solo oyo, na lobaki obeta po openye batu. Merci na Maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, habilleur officiel là-bas na bino. Merci pe sous na Maman Rena Umbi, coordinateur ya chaîne Oyo Radio Lokole télévision bande ko partager les solo ceux qui solo oyo intéressé au peut-être ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala to tia ba j'aime bande ko boke ne peso ko s'abonner na deuxième chaîne na biso Radio Lokole TV2 so que na YouTube ou beti Radio Lokole TV2 et ko misela Radio Lokole ma solo o s'abonner kuna to beta kama solo ya bo pikili ki ba okundu banzoto bo komi c'est que bien je profite pour saluer ma petite dedans Bianca Zanga. Hein? BZ, au combien? C'est que bien, on est ensemble, la Kinshasa BZ, mbote na yo. Yutarabi Mamale, mon ami propre depuis Kinshasa, mbote na yo. Merci, bande de Kotokutani prochainement pour le numéro sur Radio Lokole. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein? Chap chap! Et tchara! Radio Lokole TV, Fiston Pelende. Molobelia solo chaîne oyo epesaka makambo bien chaîne oyo elobaka ba vérité chaîne oyo elobaka ba réalité ya monde c'est Christian Lecker toujours avec Radio Lokole TV on est même moral on est tous ensemble partout vous allez je salue Fiston Pelende Radio Lokole TV Fiston Pelende Radio Lokole TV. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion.
benga Maman Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.